Bonsoir, 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 bonjour. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, votre humble servante, qui vient toujours devant vous pour décortiquer, expliquer, analyser les effets qui se passent ici en Europe, en Afrique, partout dans le monde. Voilà. Toyaka wana kaka pona to sungana, naza parfaite te. Vraiment, je vous dis, je ne suis pas parfaite, mais s'il y a quelque chose automonique, on peut aider, tokoipe kosunga. Et puis, ma kamnyo sotozoloba, ça n'engage que biso moko bata soule baoba. Balobi conseil nyon surtout, et kotaka na ba oyo, baza na problème wana, oba osepela nango. Oba osepela nango te, et ozala conseil te, pona bango, et kozala kwa ba injure. Donc, soki omoni ki maloba nanga, izo salo lokola ba injure. En tout cas, voilà, je présente mes excuses. Mais oh, azo zongo lokola conseil. En tout cas, que Dieu te bénisse aussi. Yope o partager ba vidéo na biso. Ba yenge na bandeko na biso ya bundu ya Congo na église ya MPV ya Longo. Respect makasi na ba chef coutumier na biso. Vraiment, toi sakidila na ba chef coutumier. Boboto bondeko na bandeko na biso ya église ya catholique. Vraiment, shalom, shalom naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel. Voilà, shalom penza, to ye liboso na bino pambate. Pona to analyser, tozo analyser mikolo ezaka sija matu Samuel. Biso to continuer ka ko analyser ko fungola bino ka muke dossier ya matu Samuel. Na ndenge ya mabete, tozo ko sunga pe matu Samuel. Ba oyo bazoloba to sambela pona matu Samuel, tozo sambela. Tant to oloba boye, c'est déjà une prière. Biso to ebite bino bo kanta prière ezani na kotele ba jeune. Na kotela matu Samuel ba jeune prière. Po aboloba ke na sambele lié. Be mission ona osala, eza vraiment une grande prière pona matu Samuel. Eza vraiment clé ya délivrance ya matu Samuel. Ce qui matu Samuel na yebi kala alanda sous le baoba. Na yebi yango bien. Na yebi pe poni na zolo ba bino ke na yebi ke matu Samuel alanda sous le baoba. Yango wana biso tokolobela ye biso topesa conseil na nzela ya site na biso tokobenge na téléphone te. Tokoloba na ye boye pona makambo matu Samuel azosala batu musu pe pembeni basala kango bayeba ke eza mabe. Donc tozo mema ye na délivrance. Oyo azokanisa ke tozo te ya matu Samuel te. Azokanisa ke tozo juge ye te. Toza awa eza tribunal te. Sous le baoba eza tribunal te. Et puis ceux qui peuvent te juger ye, toza pe na droit ya ko juger ye parce que aza homme de Dieu. Balobi museli na nzambe ba ye bakaye na ba fruit na ye. Siko ceux qui boyebe na ba fruit na ye, soko juger te. Si on a évité verbe juger, on peut bozo comprendre ngo bien te hein. On va kana juger point ne juger pas. Bon lo bango pe na lingala. Eh? Parce que ndenge zawana tant balobi museli na nzambe ba ye bakanga ba ye bakena ba fruit na ye. Ba fruit wana ezalaka ba fruit de l'esprit, ba fruit wana ezalaka ni amour, ezalaka ma charité, ezalaka makambo ebele bino mo boye bien ezana Ephésiens. Donc ceux qui avant ba fruit na faut pas juger yo. Faut pas que non la danoise alobaka boye donc aza boye. La danoise alataka boye donc aza na catégorie ya basi boye. La danoise azaka boye. Donc c'est ça jugement. Bino pe bo jugeangati. La danoise akomi pembe. La danoise lelo akomi munene. La danoise a diminué. La danoise au salitaille. Tout ça c'est ba jugement. Bo jugeanga skopwani. Si vous avez un lobby na juger bokomi nini ne juger point. Toko juger ata bokome linga na sewana na ba commentaire bokoma oko komata 1000 pages. So pe na moni okomi pe makambo o ezaki tamuso komi o ya ko bungisa peuple de Dieu na ko effacer yango. Maman moka komaki tala kabakata commentaire. Quelle sorcellerie. Tangu na mona ki yango nzamba donc ngai mona kosa na nga pe 2 jours na tanga na nga ba commentaire te hein. Mais wana kan azo tangu ka azo tiango esprit boka esinga na kota na ba commentaire na mona ka na bomi yango mbala moko
Na komeli na nabi oza vraiment sorcière après na bomiango. Na lobi jamais ba na nzambe bana ya bolingo bakoya kotanga commentaire ya boité pona ba commentaire musu influence akabatu. Bande ko tozo solo na biso introduction a ezate développement ezate conclusion comme teoya. Tozo na zo sabino ba mama ba tomboki ebele ba bengi ngai na Allemagne ba mama Allemagne ba tomboki ba bengi ngai ba mama Suisse ba mama Belgique surtout ba mama Allemagne ba bila danoise il faut penza o lobali soupo na makambo biso toza bana quartier ba Matu Samuel moi na quartier pour na esi ba on a bi ba mama bo témoigner ka pe bino moko ba bila danoise yoza munoko na biso balobi biso tovandi quartier moko na Matu Samuel papa na bango azalaki na misala mabe azalaki ba papa oya ya banganga bakisi ba biloko moko ndengwana omoni tel père tel fils bande ko ngai on donne que ce qu'on a. Bon bino mo boye bozana se ya sous les baoba moko po ti moko po café et ça la tokos na ndenga mokete to melana biso bandeko bo relaxer bozala ka mitema moto te soko comprendre la danoise te zoki sangata deux fois loba vraiment au juste la danoise vraiment alingi nini eloko nini penzo ezo pousser ye a sala ba émission bopona Matu Samuel bakundi mama kapiti batu ebele bakangi minoko si bakundi esili Matu Samuel ako balela biso mwasi mususu ako aussi sa peuple congolais bongo te bino bozoka na mawate na ba famille o bazo kufela bana na bango bino bozoka mawate na bana ya Matu Samuel elobi mama na biso na Suisse na Allemagne abila danoise lobelanga likambo oyo ndenge bana Matu Samuel batikali ba orphelin wana à part kozala ba orphelin nani akolinga mwana na yake ndiko bala mwana ya Matu Samuel lobaka ozala mutamisala ba famille bato ebele bakwanda kobanga mwana Matu Samuel na mobali pona famille eke ndiko linga eke mwana abala mwana bango mais bongo nango maseki bino bozoloba ke botika il faut Matu Samuel ayeba kososola atika misala na mabe parce que aza kolona haine na bana na ye bato bakoko banga bana Matu Samuel mwana mobali bandeko nga na okosa bino te nga mwana nga mwasi nièce na ngai o ayekolakisa nga fiancé nani mwana Matu Samuel libala ezate lobaki kobala na kiteti tozwa doti te tokotika bango bovanda bongo pas de dot bino boye bato ntango bapesaka badoti wana basombaka bato bato ebele bavanda kuda bamabala awa bamibala bango baza na mbongo me baza na volonté oke ebala bango te me Matu Samuel soki azwi kaka mwasi bopa ake abali yo asombi yo mobimba Matu Samuel na liwa mwasi na ye abimi tala choko tala pembe bakati suki bien rasé bien parfumé atie parfum est-ce que vraiment makamba bongo ezala biso toyebi na tanga ka so kufeli mwasi tango bazolela papa mandefu apembe telemi donc akomi salite bakokate suki bakolongola donc suki na ye nyonso baosokola après bakundi mwasi mais lelo te bozomona Matu Samuel ndenge avandi wana pembe na mama Olive wana aza wana azoseka na ye matama aosa basourire na ye neti kutu bakunda mama kapi wana kala neti kutu mama kapi wana kufa so na 1900 wolo ale tolobo toloba te ngande na ye boyko eza bamama balobila danoise non loba to bamama tosiliki et puis toyesi Matu Samuel soki asali repentance sincère te biso toko accepter jamais même ibana Matu Samuel baya kokwela ber nani akobala bango tala baloba na Bible bapara baliaki bamanga me baboti olie bango minu na bango esala ngai olie minu na bango epola me bana na bango nde minu na bango ezaki akopola lelo
bana Matou Samuel bako kola bazo kende libala bazo zwate ozoka papa bino kombo na Matou Fwilu Matou Samuel bino bomwana ba Kongo na ebite ba Matou bazalaka peti Matou aloba kombo na na suka ezakani ezalaka Matou Mona Matou Fwilu Matou Zolana Matou nini yeza Matou Fwilu na zasie ou bien Matou Mona yanga mona amona makambo ko Matou Samuel pardon répands-toi eza na ngona tina moko te biloko mokili soki omoni ke yo lingika otika na banzela na ozo kende wana miliaka yo moko ndeka toloba ino ke ko bana no soki Jeannette Kabila parce que eza bien te bande ko ngana o expliquer bino boza na bonga na expliquer bino bien pona na omona bato ebele bazo comprendre te bozo comprendre te bozo comprendre te bo comprendre na sabino likamoko lelo bo comprendre ngo bien bobongama bakiti na bino fozo kopa mai kopa ti moi café sope moi gâteau eza problème te bobongama penza boyoka pana au moins bo comprendre te bino bato bozo fika wana bo koma ba bêtise bino bo comprendre te na lobi bato muso bazoloba mutu moko te amona place nini mwasi ya Matou Samuel oyo aliboso mama ya bana na ye wana soki bana mibale wana mutu moko te amona place nini bakunda mwasi wana amona place Matou Samuel asala matanga te yango wana bozoloba Matou Samuel akufela kaka basi mibale bande kwa famille wana baza batu moko famille moko mwa rekile na bamboka kuna Matou Samuel mwasi na liboso abelaka maladi ya liboma mwasi liboso ya Matou Samuel abelaka maladi ya liboma bandeko nanga boyokanga ezali pasi na mawa Matou Samuel tanga bandi makamuna ye wana penza azalaki nanu ka bongo tango abandaki penza makamuna liboso mwasi na liboso abelisa ye maladi ya liboma bandeko nanga Matou Samuel atubela na combat spirituel mwasi liboso abelisa ye maladi ya liboma mwasi wana akota wenza akota fulu siko bino boke luka cimetière na yebo yeba place matanga ne samaki bolo baka kufeka basi mibale tango ba yebisa bino basi misatu na ba copine na ba fiancé musu bakufa ya Matou Samuel azana makambu na nzoto na ye wana mwasi wana tanga zwi liboma bandeko nanga bandi koloba loba ale ye wana après kushima akenda akima ndaku azwa liboma bakangi mwasi wana bakene na mboka bakene na mboka bakesaisa mwasi wana abonga te akenda kokufa kuna na mboka yango bozo yeba te bozo baka kufela basi mibale te ka basi mibale mwasi liboso akufaka wapi bokomona ngo bokobetela ngo na TV nini mwasi liboso ya Matou Samuel akufa bongo atikela ebana ale mwasi mibale bino boya komona sikoyo mama wana ya kokufa wana ale siko mwasi misato yo akufi toloba te peuple congolais atakutu boza ba aveglango atakutu ango toboyi te atakutu Matou Samuel anga azokufela soki lokola Job ango soki nini donc toloba te même na tanga Job wana tanga bandako mona pasi ba camarade ya Job babandai koloba yo ka boyoka camarade ya Job te ba atuni Job abi Job le soko salaka likamoka mabeloba ozobombela biso nini bandeko nanga atuka vraiment na ebite botanga Bible ngo ndeni peuple congolais botanga ka Bible te so mutu moka na église pasteur moka ya beti bino ka masola Bible bosuki ka wana bino momo te ba même moi ça Job akoma ikoloba na Job mais eza nini mais maudire ka nzambango wana eza jugement te
Tant ba camarade ne bazo c'était job loba penda vérité. Yo sala ki lo côté. Bon, neti pe biso to loba pe na Matu Samuel. Matu Samuel loba penda vérité. Yo sala ka basi na yo lo côté Matu Samuel. Loba vérité, loba na peuple congolais, loba. Yo wano garder silence au banika otama ba soda ou ba soda partout. Moi sinon ça koufi. Baninga basala ta discours. Soki yo boy ta koloba na cimetière. Mo komati mwana na biso muke ya 8 ans Nzambe. Matu Samuel zando kinzambe. Mwana biso 8 ans lekil boso azolela. O telemi pete o kenoko yambata mwana. Matu Samuel. Il fallait yondo simba mwana no kikuna na liboso o simbi bolobi. Yo po lobi na micro. O lobi mama. Pesanga makasi. Na boko la bana oyo tikinga na bana. Siko bolobaka o balobaka na ba morte. Ndenge no tikaki mwana muke na 8 ans kende ko loba. Yo kasi po baloba bolobi kaza mosala Nzambe. Les morts sont mortes. Pona ni bozui mwana na bosimbisi papier kende ko loba Matu Samuel. Matu Samuel olingi bana na ote olingi bango te poso olinga bango okolinga te bana ba koma ba orphelin bongo. Pona yo yebi même na chef na biso na mboka peza ba chef coutumier. Yo sako. Soki likambo ezo ça ne va pas. Mutazo kufela bana. Quand même il faut ba vandi sango. Yango famille na bino ba ko vanda te ba telelo makambo. Apolo basuso famille ba kotie mbandoki boy na boy. Kene pa ba kusel dans Nzambe ba vandelo ba telelo makambo yo. Po eza normal isu te Matu Samuel. Ba biso boko solisa batu ba kufate. Ozui mwana na 8 ans o memie kuna la liboso. Moi sude bembela liwana azoloba na mort na mama. O monyango normal. Yo no lobby ata I otozo banga po soko lobby munduki moko ninge zongelo nga koya kama no kufiti. O yebi liwa mwasi na yo. Tiko kosa biso. Mwasi liboso bandeko mwasi liboso ya Matu Samuel akufa na maladi ya liboma. Abeli liboma Matu Samuel na sundola mwasi abeli liboma mwasi akoti fulu bakangiye bakene na mboka ye na sima mwasi mikufela kinanu te. Ake ko bala mwasi ni mususu. Mwasi na ke ko kufa kuna na mboka. Ale bino bolo baka ote akufeli ka basi mi bale. Pona bomoni mi baleza na senglier. Bino boyebi teke mi baleza prière. Boyebi teke makambo na matwa sale eza na ba conséquences pona bana. Lelo to ko yebisa bino ke makambo Matu Samuel zo sala bino bat bozo kotela e. Même ici yete mutazo lia bango. Mais il faut luka basi na eba kufara. Pourquoi? Po ani malheur wana même Job abande koloba abande kosenga Nzambe na sali nini po na mérité pas boy na mituni Nzambe mituna nzembo yembaki na mituni Nzambe po na nini boye na bomoyi nanga diwa euti wapi tuna siko Nzambe parce que pour nous sauver vie ya bana na yo. Ozo risque bana na yo bakota na kati ya ba problème na ba vie na bango. Kolia kabat kolia basi ba désordre Matu Samuel. Et puis ozo laksata mawa moko te. Ozo kosana kolela na mouchoir kaka ozo fina misu boy. Matu Samuel na mona kata miyoyo presse bimio te o. Tina cimetière au vandi kaka bozo elo komoka malungo zo sala te au vandi ka boy ozo tika mwana bisa muke ya 8 ans ozo keno simbisa e touche baloba na ba morte mwana bisa 8 ans ke kotanga ba papier yo falo le kaliboso no tanga papier ya mwasi na hote olobe eloko to vandi no kaka boy na samte mozo bakaba kunde makambo esila nango kaka bakunde makambo esila na ke bala nanga Jeanette Kanambe. Keno bala e wana kutopeso permission bala na oye. Mais ba mama penza ba tombo ki ba sepelite ba mama Londres ba mama ya wa balobi la danoise tu as bien fait tu avais mal parlé to recommandé aux zonga lisusu lobela likambo oyo ya makambo etali bana
bango bazomona ngo maseki nani ya kosepela abala mwana Matou Samuel bana batu ba innocent bana batu bana kitoko ndenge wana olingo bebisa ba vie na bango likolo ya buzoba na yo likolo makamno ezanga tina misala ya soloka misala ya mabe musique ya Matou Samuel okanti ekotisa batu lola yo kanti soko zana ote ozana bolingo te bino batu boya kwa kofinga awa na suli ozoya kofinga yo kanti kokota lola pona ofingi ngai tika nga na jige songa na koti na nga lola te tali yo nani yo skoli kokota lola koya kofinga no na ba commentaire te tango ozoya kofinga nga so na ba commentaire kasi yo na nga lifelo te yo kanti yo to kotikala tango yo ye kofinga na nga na ba commentaire yo ndo tikali non tango nzamba lobi de juger point nga na juger yo ye ko juger ngai ozoma te tango yo zokoma ne juger point kasi yo pozo juger ngati ozoma te ke chaîne ngo eza mulai na yo moko pe na kati su ya jugement peuple congolais bo comprendra te balobi ne juger point ngala danoise na ye na juger yo tango yo ye osani fana ni e kama mnorote tango yo so ye la danoise ne juger point kasi yo po juger ngati donc yo po koti su na nzela nanga donc biso na donc tozo kende kaka chaîne ezamulai so nga na keli felo yo po koti yo otikala te po nzamba kotuna yo kenda ko juger sous la danoise pona ni yo kati tango yo zo komela nga de juger point cela veut dire que tu m'as jugé kokoma te ou bien soko komi yeba ke yo na ngai jugement so yo zo considérer que nga na zo juger yo po juger ngai nga na juger Matou Samuel yo po yo juger ngai biso na lifelo mais heureusement nga na o juger te nga na zo juger po na yebi ke na za na droit ya ko juger aza mosai na nzambe na moni ba fruit na eza bien te moi c'est liboso abela maladie ya liboma bande kona bandi ko chite leo na ozamula mingi te eloko liso eza pasi na mawa bandi kona nga Matou Samuel te Matou Samuel penza aza penza mutema makasi na kokoloba te ke eza nazomona terme ngo so na bimisi yango ki aza ndoki te eleki makasi wana na yebi te bon na yebi te po na yebi te naza na yebi te so na yebo mona te ke mutu bo aza ndoki mais na hotela ba acte aza mutema makasi Matou Samuel na jiye kaka oyo jiye awa Matou Samuel awutaki kokufela mwana na ye ya mwasi ya mukolo barmi bana na ye nenga bota deuxième fille na ya mukolo Matou Samuel akufaki na jiye bon bandeko histoire oyo nazoyeba te mais bato nyonso bazolobela ngo balobi la danoise eza ya solo nga mpe nazalaki sur place te bandeko nanga Matou Samuel lokola mwana mwasi mwana akufaki na jiye kasi ye nde mama na ye akufa azwa liboma te siko bazana bango na famille na contact ya famille ya mama na bango te ale Matou Samuel ya mwana wana akufi aboyi kosala matanga lokwa kapi azaki deja malade wana kapi akomi munene azokoka te azokoko pema te akomi olala fo atia ba bonbon oh mwasi ya bato que ton âme repose en paix maman tu as souffert ale Matou Samuel abi non botala muta kufela mwasi mwana na ya mukolo soki ba 20 combien na jiye awa alekisi ebembe directement de morgue tina bake kunda mutu motema makasi abombi secret abengi ka ba camarade no balateki ba bleu wana ba cheche ba choko wana nda abenga ki bango basambeli bake bakundi mona na kimia ta journaliste moko ata photo ba mona te dans le silence bolo bo ndimi pe mwana Matou Samuel mukolo bombaki abake kunda e lokola mwana machombe lokola morne nzoka mwana mukolo Matou Samuel motema makasi boya nini en tout cas eza pasi bandeko na ngai tokotika te chaque fois tokozwa ba information na ba famille ya Matou Samuel ba proche na ye ba o ba vanda na ye tokoya kaka liboso tokolobaka soki pe bolobi tozwa ba vue tozozwa pe ba vue na nko peza tozwa ba vue yango na nko pona YouTube yango eza binote YouTube aza binote so nazwi ba vue yango est-ce que bali na yo moi c'est no bana no bafutanga non c'est YouTube
Yo pe so olingi sala chaîne na yo, okende okosa pe chaîne na yo bandika ko kotela no Matou Samuel. Le quoi yoza fan na 00 sala chaîne na yo banda ko sambela pona ye banda ko kotela ye. Mengai awa na salaka analyse ya mutu nyonso. Ozala oza boxer. So pe na lina sala analyse ya boxer na osala. So na lina sala analyse ya musicien na osala. So na lina sala analyse ya mama mobo atikale mutakala na akosala. Mutu okanga munoko azate. Mutu akokanga munoko lelo ezaka nzambe nanga. Soka lobila danois stop na stoppé. Mais mutu mukili ozwanga te. Parce que ba mama ba bengi nga ba lobi la danois biso toza na bana na biso abasi. Toza bana na biso mibale. Soki lelo Matou Samuel a se repentir te. Biso ba mama to kolinga bana na biso babala bana Matou Samuel te. Botela ba conséquences ye ko koyela bana batu. Bana batu ba sena bango eloko te. Lelo fo ba subir ba conséquences à tata na bango. Donc tata na bango faut à se repentir. Faut tata na bango loba vérité. Faut tata na parce que soka lobi vérité à se repentir c'est bien. Parce que ma comme tata na bango azo sala. Iko ko kita des générations jusqu'à 4e génération. Si réellement que yende mutazana auteur ya makambwana ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Bande kunangai. Et sengwa ta mukete. Yango wana bande kunanga eza pasi. Eza vraiment pasi bande kunangai. Ah vraiment botikala malamu. C'était juste na fungola bino. Boye bana mituna bino ke Matou Samuel akufela basi misato. Ya liboso akufaka na kati ya libala ya Matou Samuel te na ndako ya libala te parce que abelaka maladi ya liboma o ekimisaka ye ndako ake kokota na fulu bandeko bakangi ye bakena ye na mboka batraite ye a partir ya kuna liboma continue wana Matou Samuel na sima na ye abali na ye mwasi na ye mususu nde mwasi kuna na mboka aye kokufa na liboma. Mwasi wana sikoyo aye kobala ya mibale ye wana kufaki obino nyonso boyebi aza kuna na YouTube na oyo sikoyo mama Kapi oyo ezake musuni na ye nanu ekiti na kingo ya Matou Samuel te yango wana omoni biso ba oyo tolamuki pona toloba tozovuma ko défendre ba droit même ba wey faut banda ko défendre ba droit na bango so bakufaki na liwa ya bien te faut lobela yango bokanga biso minoko te. So nzambe de asa telemisi biso toloba yo oza nani pona ya okanga biso munoko oza na oyo ozelo te oyelo te banda lelo ti lobi kuno ozelo te pona ya kokoma ne juge pas yo juge ce qu'on a na juge yo eko juge la danoise biso na yo na cadre jugement. En tout cas vraiment botikala malamu nzamba lola eba kopambola bino vraiment bozala bien. Tokozongela bino kaka malembe vraiment ba maman bazane sengo te. Merci beaucoup botikala malam ba gros bisous bo partager batu ba yeba la mort ya mwasa Matou Samuel na liboso ezalaki but nango ezalaki nini e ozala tokos na ndenga mukete ba merci beaucoup nzamba lola batela bino live together ezali bobenga boya awa bokozwa basi ya bien état d'âme ya tokos mibali ya bien état d'âme ya tokos na ndenga mukete bobenga la danoise et autour la bien. Pas gros bisous, bye bye.